Bonjour la Chine. Bonjour la Chine, bonjour Bana membre, bonjour ba maman autorité, bonjour Karine Mokondi la baronne, bonjour maman na Mokondi de London City. Mokondi ya banjo ya Karine Mokondi la baronne. Bonjour Aimé la donna de Nantes. Ah, Waneza vraiment. Ah, là vraiment. Aimé la donna batika yo. Yo penzo mona kana musika. Bonjour maman Norvège. Maman Norvège na biso. Hey, maman Norvège, je t'aime. Maman Norvège. Je suis ta grande sœur. Je suis ta grande sœur. Baye bate, keba. Mon Dieu, maman Norvège. Baye bate, batikalaka bongo. Donc, bonjour maman Yvette Matondo, FBI vraiment na lingi yo mingi, yo penzo za FBI. Ya tongo, FBI ya Karine Mokondi, njoi. Leki ya mamana batika yoe. Leki ya mamana. Mama Yvette Matondo, FBI. Vitesse koleka TGV. La baronne Karine Mokondi. Yozande Ventous. Karine aza Ventous. Botika. Bonjour papa Feli. Tome sana na papa Feli parce que maman Charlotte alingi to benga kamingi tigre te. So toza na kati ya YouTube to bengi tigre mais so toza na boye. Bonjour papa Feli. Mon beau-fils, Papa Feli. Papa Feli, o mesa na mère fashion de Nat, naza belle-mère na yo. Belle-mère na yo, eza mère fashion. Nous en a beaucoup de belles-mères. Ba belle-mère adoptive, na belle-mère biologique. Biologique, eza maman Charlotte. Mais biso siko, la Chine, bana membre, ba maman autorité. Oza beau-fils na biso. Voilà. La Chine, beau voter. Nalobi, beau tinda, beau partager. Vote silina noute. Vote zo continuer. Vote zo continuer, pardon, bolimbisa. Vote zo continuer, to voter. Mais, so voter deux fois et longwe. Mais il faut ne ko partager. Ko partager, bokena, acoustique. Congo World. Ngana ebo loba anglais te, hein? Na o loba ngona français. Donc, bo taper, ango, allez, bo koti na kati, bo mona numéro 5. Karine Mokondi, acoustique, meilleure acoustique, ya Karine Mokondi, la baronne. Et ça, vraiment, meilleure acoustique. Meilleure acoustique, na basignos. Na mibali nyos. Zambena lola bonjour liboma Mokondi, nde Mokondi, liboma Mokondi. Pesa ba lifantu ba mbote ya mère fashion po bango ba pesa anga pe mbote. Na yo kaka mère fashion, maison mère. La Chine c'est vrai, nzambe nde mutakoti na mitema na bino parce que ngai na kote ya mobali nanga babengaka ngai maison mère. Na ebite quel nzambe alobisi bino po botanga kombo wana na yebite. Mais maman Norvège ozanganga parce que na belle famille nanga babengaka nga maison mère. Mais nzambe nde mutu alobisi bino parce que eza babengaka nga jamais na prénom nanga. Prénom nanga wana eza belle famille nanga na Congo Brazzaville bato ba nomanga kombo wana maison mère parce que moi na limbola ezate voilà. Mais bato a Nantes babenganga mère fashion, babenganga mère fashion parce que na banda kosala ba soirée kombo ba soirée nanga ezalaki ba soirée fashion. Ba soirée fashion yango wana bato ba mesana ko benga ngaka mère fashion. Yango wana na sala chaîne na pesa kombo ya mère fashion. Voilà la Chine. Et bandelia
fondation ya Mère Fashion eutaki na ba soirée fashion. Si qu'on a ko changer idéologie et commis na chaîne Mère Fashion de Nantes officielle. C'est Mère Fashion de Nantes officielle. Il y a Loire-Atlantique. Il y a Loire-Atlantique, Nantes. Voilà la Chine. Tokozalakaka, tokozalakaka. Po biso tozande bato alupemba. Po Karine nde mutu asimbi makambo. Karine nde mutu asimbi internet. Donc, la Chine nde basimbi internet. Bakobima, bakobima, bakobima. Mais Karine azali maison mère. Ya la, obalobaka ya la Chine. Mama autorité akonjaka ezala mukolo ezala mwana muke. Donc voilà la Chine. Toza wana pona koluka ba solution ya kolobela Karine ya bien. La Chine na sepeli na bino, il faut na boire la bino ba flair. Émission à lobby ezalaki bien. To banda kokende ka ndenge wana. Koloba au chrétien muke ozongi na émission, au chrétien muke ozongi na émission. Sans que o finga ki bodo bodo bodo, sans que o finga ki bundu bundu. En tout cas, le cas qui toko mamana bravo. Toko zonge la lisusu émission mamana. Esilite. Mamana zana makambo ya koloba. Pona Karine Mokonzi. Azana makambo ya kopesa ba conseil pona Karine Mokonzi. Donc la Chine. Lelo toko tala. Lelo toko mona. Lelo toko yoka. Mais biso tozaka la Chine pona Karine Mokonzi la baronne. Bao nyoso basalaka Karine mabe bako futa. Bako futa. Ba mama mama Bosangan officiel TV. Ba Nzambata lela yo. Mama CM 2000. Nzambe atala yo. Oh non. Boza vraiment ya Karine. Karine ba mama balingi yo Karine. La Chine. Nazo senga bino. Caisse noire. Ba bandima ki ba kota na engagement s'il vous plaît. Balobi promesse c'est une dette. Quand tu t'engages, tu t'engages. Ce que on s'engage te. Ça n'a qu'au bel la té. Mais ceux qui ont s'engagé au côté de la liste, il y a caisse noire. En tout cas, il faut ça là quelque chose. Pour biso tozan a besoin te. Totia bato na liste, bato wana bazo manifester te. Wana naza d'accord te. Au côté bati on a liste, il y a liste, il y a caisse noire. Il faut ça là quelque chose. To sali wana te poto ça la masse sécurité. To sali wana te poto loba te. Non. En tout cas, bateau yo bakoti na kati ya liste ya caisse noire, il faut bosser là quelque chose. S'il vous plaît, batie bino na caisse noire, na caisse caisse noire et à tes potos salango plaisir. Non, au ba commission il faut ça la action. Ce que vous ça l'action te totali ozo ça l'action te to kolongolango. Pour si ko to bando pesa ba mabanga bato bazo sala ba action parce que bazana besoin nango bazana besoin parce que bazo aider Karine na projet wana toza nango eza financier eza finance alors il faut ba yo kaka ba komo na bango etanga maka parce que eza nécessaire eza très nécessaire. Merci papa Irlande Nzambe ya pesa yo yebele. Merci. Nazo zela bao yo. Aimez la donne. Merci. Yo déjà de tous les jours, de tous les temps. Nazo zela la Chine pour nasala bino ndenge mama na lobaki. Mama na mutu abanda ko boaka bateau baza na caisse noire na bateau baza na adhération. Abanda ko boaka mabanga na bino. Voilà la Chine. Topé Satan na Karine
azana makambo ya kusala to pesa temps na ye to tika kusala ye pression to betela nde bambunda po banzombo nde balali soki Karine vandi omoni toki Karine vandi boy azana makambo ya kusala po yango na banzombo bakomo ba asali boye asali non tosi to lobeli yango lobi tosi to lobeli to pesi makambo Karine azo préparer biso bino mo boye bikaka yetanga zaka silencieux boye biteni nazo préparer biso alors to tika kosala ye pression alala kimia vanda se concentrer s'il vous plaît Karine une fois se concentrer to tika kosala ye pression ya kolata ya ko se maquiller ya nini non s'il vous plaît la Chine to zalaka na calme to salaka acoustique to sala acoustique to yemba bota la lobi nazaki na musala na bandai na ti musique mindele ba oye ba ya bana wana mindele bazobina batuninga mère fashion c'est quoi comme chanson j'ai dit c'est ma fille adoptive elle est chanteuse bon ta fille adoptive elle chante je dis oui ma fille adoptive elle chante vous voulez que je vous montre na lakisi na zui na lakisi bango Karine ndenga zobina oh là là elle bouge son hanche bien j'ai dit oui nous les Africains on bouge les hanches parce que c'est comme ça c'est notre bagage et ça c'est notre capital ça ebenda kamibali na lobi na ebango ebenda kamibali mwana musatu ni c'est quoi ebenda kamibali na lobi c'est les fesses qui attirent les hommes boyoki makamu na bana oloba lobi kuna na musala donc voilà Karine aza star aza reconnue dans le monde entier international wande bozomona nga nazo sala a même te fona sala la mwana nga adoptive moi vidéo ata moko et que ça langa plaisir et que sepelisanga et que décomplexenga et que longolanga moi stress na musala pour mikolo musala nanga eku musala la Chine naza na 12 bana ya mindele ba botola bango ba mama na bango donc bazo kende ba vacances bazo kende ba colonie de vacances ba okena ba gîte donc wande eza bwena kenda kinano kosomela bango ba chaussettes ba banini ba labello ba crème solaire il faut ba kende nango na ba plage donc tala naza na kati ya voiture nazolia moi chips nanga botala poso na okoka kolia te na koka kolia na musala te il faut na lia ka mo eloko mo grignoter parce que na mutu moko il faut na vanda na lia na digérer mais kuna na okoka o digérer te il faut na tala soki saki ezangi eloko te naza na ba liste 12 listes donc il faut na avant le 29 il faut na ça pour bana mi balé donc il faut bakende avant le 29 il faut bakende ba saki wana do na ça d'ici vendredi pour vendredi na kozala na week-end nanga il faut na ça d'ici vendredi voilà la Chine mais et peki samite na lobela moi nanga adoptif moi vidéo na lobela bolamu na ye banzombo bazaya kolela banzombo bazaya kukauka bomoni na lobaki nini nzombo bakosi maladi ngandoka mutayebi maladi ya nzombo namela na mwa tisane mama na loba il faut komela ba tisane ya solo la Chine il faut komela ba tisane il faut komela infusion ezali tisane ezali infusion à fruits rouges il y a la menthe il y a belé il y a nature il faut bomela ka biloko wana café eza mabe pona santé nga depuis 2013 na melaka lisusu café te docteur nanga pekisanga boyo kabiloko na melaka lisusu te o médecin nanga interdisanga pourquoi na lobi na bino boy parce que na bana osala ba crise d'angoisse pourquoi na bana osala ba crise d'angoisse parce que nazala de bomwana naza fanatique ya coca
naza fanatique ya café bilo na te mama biloko misatu wana médecin apekisanga depuis 2013 namelaka su café te namelaka su te ezali ti ya rouge wana te na français ou na minoko nini te mais na lingala tobengaka ti ya rouge donc oyo etangami café te coca namelaka te depuis 2013 ti lelo ekotaka so na monoko nanga te et depuis na tika café coca te bandeko nanga nazo raconte bino histoire lokuta te yanga moko nazalaka lisusu ata na ngwasi lisusu te nazalaka nango lisusu te depuis kana kata biloko nyonso misatu wana nga defo na banda olala nazolamuka mai nanga ezali coca nanga ezali mai soki nazolamuka café nanga ezali drogue ezali café nanga donc nakomela ta 15 par jour ya café kaka solo wana mutu ezo atire nga namela café mais à la longue nzoka nde bando détruire nga santé soki nameli café te ti ezala mais la Chine bana mamba mama autorité soki boza na problème ya angoisse ya crise d'angoisse et ça fait partie na biloko wana na zoloba na bino boko yeba te nga pe na yeba kite nga médecin mutu alobai na ngai mais mutu na mutaza na organisme na ye peut-être ngai na banda o supporter yango te parce que na banda ko melango na excès na banda o melango na excès na zoloba na bino café donc ezo couper nga nzala na coca comme na lingaka kolia mingi te mais la Chine soki boza na problème bongo botika coca café te voilà la Chine na tiki bino toza na masolo histoire mama naza nango ba conseil mama naza na ba conseil o alingi conseil ya mama na bobenga nga botindela nga ba message tolingi nga na ko transmettre ngo na mama na po asala émission ya ba conseil ezala ya mibali ezala ya baninga ezala ya libala ezala na nzela na yo ya musala mama o alingi ke tolobela ngo mama na apesa bino ba conseil il faut botindela nga ba demande ya ba message wana nga na kotindela ngo mama na soki boyete tokosala ngo te ou ebandole kaka de temps en temps mais il faut tozala na bato ebele o balingi ba conseil wana voilà la Chine à Tikibino c'est Mère Fashion de notre officiel bye na lingi bino mingi merci na bino pour émission à lobby boko takandenge wana o bwaki libanga na molili ale to sali pe humour na kat o bwaki libanga na molili o sali pe mo humour na kat nga naza mongo naza mungala 100% na yo kaka sonite ya ba bêtise et déranger kangate et pa na biso bangala tolobaka tout toyo kaka sonite to bombaka te to lakisaka tout tolobelaka tout voilà la Chine à suivre. C'est Mère Fashion de notre officiel. Bye.